Bonjour fidèles internautes du monde entier, vous qui avez l'habitude de nous suivre de partout dans le monde à travers notre site internet Congo Direct TV officiel de Monsieur Arnon Vouma, 500 mégapixels vraiment. Na cadre ya musala ni webika ni musala kendelaka vraiment na yebi à travers le site na bino o bolingaka et puis de continuer toujours que c'est bino bo continuer ko s'abonner pour tozala toujours bato yambo ya pesa bino ba nouvelle et puis pesa bino ba nouvelle ya ko pesa bino mamba bien o sala que bo c'est déstressé bo longola ba stress tamino par rapport à misala o bokenda ko sala ko ya bino boyebi déjà na système no bo mesana na longi na site na bino sonel mongoza ye vraiment moi ça mande fo nde boyebi kama mninge kendaka qui vraiment bien que nous avons souffert na minute mais nous avons bien kaka musala pour yangona ndezali tata pe maman on a pesi bino mbote na kombo ya Yesu pour mikolo mo osambela mingi pour to yebi valeur en Nzambe sans Nzambe vraiment mobulu quoi souvent de la nation plus prière que na nation nzela mi kilité quoi vraiment to yebi histoire o ezana minute o poto mobimbe yebi histoire wana ya tantine na biso o atiki biso akufaki akoyaki à travers immeuble na 7e ou 9e étage wa koya kitsa koyela ki boyebi histoire wana tukuti na famille na ye vraiment ndi balobaka que tolela na ba oyo bazolela tokinaki na famille na ye je crois que bozo mwana ba image ndenge coordonne ngai azolekisa ba image place na utaki pa na bango bazaka na commune Kin tokomaki mais en tout cas bazaki très strict vraiment strict baboya kito zaba image nakutaki na maman nakutaki na grande sœur nakutaki na bandeko mais en tout cas mutu moko te a permettre biso to sala musala na biso ndenge esengeli ko sala mais je crois bon mona ngana wabima lupango wana na kati to solo li poto zaba image mababoyi image ngwana bozo mona zo bima parcelle yango wana en fait c'est comme matanga yozala yango wana bon mona soki yozala wana so bozo sala je sais pas mais place ba vandaka yango wana ska tantine rosa o atiki biso afandaka nde wana place to wuti to ki mo ba témoignage to ki mo ba tunde baza vraiment maman za na pas si même pas aloba moi même pas bande ko ba se permettre pour les na bato bazolandela pas partir akuna ndenge makambo zo sala bien que la police ya France pezolandela l'état ezolandela mais ndeko na bango mo pas kuna pas zolandela a pe sur place balobi que muta to ba image te mais na kendaki na cadre ka musala neto yebi que équipe technique na biso mobimba tozara toujours wana donc show penza tu as toujours wana pour nous ça musala rapidement to kenda ki baboy tout ça ba image même dans commentaire ezala ki grande sœur a lobby que le 5 soit le 11 ou le 12 comme ça le 5 basola ki ndeko na ye bazaki na ye bien abenga ki a lobby que abi soki moi mbali o soki to kaboy na yete mkomsu boyo kabomi ngai pour une raison nini mais na c'était bimsela bilona libana na lingi na ngali susute mais azo continuer zo linga kotika nda kuti olinga kotika nda kuti bon ba ebisa bito so moni ke likambo zo simba te elo le kitike zate so moni ke zo simba te otiki oui nazo c'est déjà totika na biso mazo linga te azo kanga makaka place wana nda ko wana biloko neza ki déjà libanda soit disons bon ndendo ki kaka ba témoignage ndenge zalaki et celle que l'équipe mikolo wana nde bayo kake akoyaki akoyi à partir à likolo zaki na zemi ya 5 mois tantine na biso akendaki poto kande biso so to débria kama zaki danseuse ya chala mwana maman chala mwana c'est là que ba akendaki ndo akendaki kuna et puis atikala kuna a continuer ça la vie na ka ndenge zatinga to débria la vie biso nyo surtout quoi nde okutana na tonton wana et puis mabe nango parce que na kin a ba na adresse même pas ya monsieur Junior Mbadi je me trompe pas bana numéro bana même pas l'adresse na pour nous landela pour donc et comment on est vraiment clarté à partir à bande connaît baza vraiment mécontente azaki na bande kwa basi na na maman même pas lobaki maman ko talobeki lo te mazo baka ke makila mona nanga ke pambate makila mona nanga ke pambate donc eloko maman zawale la ka yango na donc même pas si ya ko interview maman wana donc na mona ke bazaki na raison na bango ya robo ya que tous ba image bien que tozaki wana lokwa batali boso tozaki wana vraiment pour na ko pesa bino image ya matanga ndenge se dérouler matanga pe ezana ngona noté que bavandi belé ba musique no bazana onka banka kana no boye bazo la programme à partir à kuna en tout cas eloko bazo la mingi na ebité biso to za rab intermédiaire ya bandeko quoi lo bazo les justice c'est salama po biso po to ezana lo awati il faut ma mpena ekina na norme nango normal et non que muto sali mabe azala pena puni azala vraiment puni donc le besoin la ka yango na bien que aza soki makolo ya rubuka na tozoyoka mais non il faut balandela vraiment et que akine vraiment prison ça la prison na ye
pour moi na bato ya mwasi azaki il paraît na zemina ya 5 mois mais akufi sur place mais mobali akufi te. Donc ba témoignage qui abenga qui déjà donc c'est que moi mbilinga ezalaka nango déjà na bina bango donc bazara bien te. Donc c'est comme si balo ezalaka ke bazana ba problème à tout moment bazo kana bango bien te ba bundaka tout moment baswana bato même voir même bato email le balo ke bon balo mona kazalaka ka lokwa judoka et mona kazalaka judoka donc azaba bato bazaba tempérament moko ya kanda makasi moindre les camouflage simba donc et va simba te par après on a dit ça la maquille moi c'est ayokokwea ndenge salami nde boyebi histoire na ndenge ezokende en tout cas nayebi que ndeka tozaka bato ya yambo soki komi près que ba image pena bomona mama loba to bandeko baloba bomona pe ka biso na cadre musala kaka tozala wana fona ko ba image et puis ko transmettre bino bomona vraiment ndenge makambo réellement ezoleka en tout cas pona lelo ona kokoloba na bino yango wana à propos ya makambo yo s'est passé kuna ya tantine Rose na junior oyo auti kosala crime auti kosala wana vraiment bandeko na ye bazo plaider vraiment justice et salama makila ya mwana bango koko ke pamba te po aidaka bango aidaka yimta aidaka mama na bango makuti mama na bango zo quand même pas kolela avandi ka ninga avandi boye ma donc on dirait ça les mingi ba kolela ba passe na mutema wana vraiment donc la passe na kati ya mutema ne donc quand même pas koloba zo ba ke na besoin justice nzambe na besoin justice vraiment donc il aura le bikara yango en tout cas ceux qui vraiment nzambe ko sunga et que bala ndela makambo wana bien et que moi mbali wana a payé pour na eloko oyo asalaki voilà oyo na minute na okoloba ko exagérer te oyo bama kité na oloba ngote oyo bama ki yango na lobby vraiment et puis information ça fière parce que na ngote ki vraiment na parcelle oyo ndeko na biso na maman avandaka donc c'est un peu ça. Je crois que tout comme nation na suka bozo information bozo elo musu suite ya makamno surtout ce qui kozala vraiment ko permettre ne notre koloba officiellement que boye tout ki bo tout monde na ba image ndenge et kozala vraiment merci beaucoup na Monsieur Aaron, vous, ma 500 mégapixels, vraiment, nous avons sali que les lots vraiment qui la tous image oyo et puis on a passé sous G noir bicom vraiment merci belé parce que les lots vraiment to risqué ce que to outil pour na ko moins ne fût que élément oyo bozui ya ke wana ka bomuninga nazo bima wana vraiment zaki que ba permettre ki te ba boya ki même téléphone nga na simbi bazo linga même pas na kanga ta photo bazo concentrer nazo filmer donc c'était un peu ça ba lingi vraiment image ça la té loko za la té mais to solo li o ba yebisinga ba témoignage na yoki yango ninga pe na sali ça na c'est un peu ça voilà to ko kutana prochainement pour na suite ya makambo au sujet oyo mais à part ça to tika binoté ce que lo musu sezali ndé za na cadre ka émission bozo na bino belément kalaté semaine prochaine bozo belément kalaté vraiment et puis merci beaucoup bato bazolandanga de partout dans le monde pour continuer ko s'abonner na site na biso vraiment Congo Direct TV officiel ya monsieur Aaron Vuma mais puis merci beaucoup na confrère na ngai Hervé ma bradam vraiment bambo tebele sikozali merci parce que vous tenir en compagnie puis vous sunganga vraiment tout le monde très prochainement pour un sujet autrement prochainement pour tous les éléments et puis pour la makamou soupé bozango kalaté vraiment bye.